Ah, tu as précisément pour moi Kimwenza na petit panier. Petit panier. Mais Kimwenza auto yora Kimwenza qui zamba. Mais le na la circuit na yera Kimwenza moni ba mi tout peso leka ba motezo leka ba oteka na ba ndako tongami seli sabiso nano Kimwenza et comme qui tourne bende. Bon, et comme qui toko po ba to bien pe ba côté belé ba outil de part et d'autre. Ba sepeli ba somba ba koto yo ba mapango za moins cher par rapport à libanda. Yango moni population mingi bi outil libanda nde ye kotondisa koto to comme vraiment épelé. Pango teka mala ba prix. Ba mapango en tout cas sérieux ba zo te ba te belé ba zo presque ba $700. Non. Bonjour, bonsoir, Nabalano Yabiso Podcast. C'est moi votre M de servante, El Mara de la presse. Moi, ça m'a poussé. Moi, ça m'a kické autre Madi. Aïe, la plus courte de la presse de message Robenga, la Maradona d'Afrique. Donc, j'ai beaucoup d'émissions nationales à remercier. Bateau, nous sommes soutenus, nous sommes vraiment la chaîne Yabiso Podcast, Yabiso Podcast, chaîne des actions pour le soutien du peuple. Nous avons été restés dans 4 chaînes Yabiso le Sungarape, Banabitiki, que n'a pas un orphelinat, to Sungara, moi, l'os, moi, secret, car on peut soutenir Banawata, moi, les sourires. Moi mungwa moi ça va pousser vraiment et que ça la bien contacter qui sera la numéro za bande de cash voilà en tout cas nzambe akopambola bino kaka ndenge zalaka voilà très cher amis internautes de l'autre evena na Mongafula to ko ça la découverte de la commune à Mongafula na quartier Kimwenza o bande rebelle ba yebati est-ce que Kimwenza pesa na ville ya Kinshasa toté o bande musuba yebe Kimwenza za ki zamba mais le so boté na sima mukona bomoni en tout cas oh ba bien un petit panier ma tongé à Kimwenza bon mon abino moko ba moto ba transport ezali ba tongami ba cabine ezali kaka neza ba commune mususu on to yaki to kota to ba soki ba vivre ndenge nini est-ce que différence ezali entre muto afa na Gombe na Kimwenza to yeba ka na mission biso lelo donc Kinshasa ezara munene ba te bele ba ba te Kinshasa za munene parce que la place oyo ezala ba te bele ba koma na télé singa kutu bana na bota mbali boso na koma nous sommes ezara ba recherche to mo sa na chaîne biso podcast na sima caméra na za bongo na koko safu vraiment sur nos même mora ndanga to kotambola to msa balader na biso to yeba soki Kimwenza makamweza ndeni est-ce que Kimwenza ba na courant est-ce que Kimwenza ba za na mai ba vivre ndenge nini donc est-ce que ça a dit chaba on s'appelle Wenza 2 jours pour biso na 1000 francs na habité par rapport à Mbonde et comment la moi to likolo donc bon pesa biso vraiment temps tout me reçoit la bandero o ba fandara awa to ba Kimwenza vitesse na Wenza ndeni donc vous êtes toujours branché et connecté na chaîne na biso ya biso podcast toujours na bino kala mingi merci. Voilà très cher amis internautes quand on est au bac de Zara la cadre la découverte na Kimwenza la commune à Mongafula parce que commune à Mongafula les commune munene parmi ba commune minene na kati ya ville ya Kinshasa batebe ba okasa lokola Kimwenza za na province musuba bite garantala ne kenda ba kota matadiki bala eza le rose ke ba Congo mais eza kaka na kati ya commune ya Mongafula so taki ba yipeni doté ba nini donc Mongafula vraiment eza munene pour omona quartier munene lokola Kimwenza o to ba ki zamba vraiment musuba no awa ba nyoko bazara makasi donc ba maman baza awa baza bato monde déjà bango awa photo e bato soana bango soki ba fandara to ayeko parce que na monde bato teka déjà donc bopé ça vraiment biso temps ya ko solo là na bandeko baza mbote mama Mbote moi na biso kombo nani ofandi wapi comme maman Tantine na vandi na petit panier awa. OK maman expliquez nous biso bien tout ça tout ça précisément pour moi na Kimwenza na petit panier. Petit panier mais Kimwenza auto yoka Kimwenza ki zamba mais le na la circuit na yena Kimwenza moni ba mi tout peso leka ba motezo leka ba oteka na ba ndako tongami teli sabiso nanu Kimwenza et comme qui tourne bende bon et comme qui toko po ba to bien pe ba côté belé ba outil de part et d'autre ba sepeli ba somba na ba koto yo ba mapango za moins cher par rapport à libanda yango moni population mingi bi outil libanda nde ye kotondisa koto to comme vraiment ébélé. Mama yusko tese tuna Kimwenza obotami to oyekoya na Kimwenza pe na yekoya na uti na ngaba awa nde na yekoya na Kimwenza na nene na ye awa na 2019 déjà banda ko tongama banda tongama ezalaki pe déjà OK par rapport ni ute na ngaba na ndengo ye par rapport à vie kuna na awa nineleki bon awa eza nango pe bien po eza calme par rapport à libanda simba benda bakulu na mais awa vraiment to bien makasi par rapport
ya libanda côté to uti vie sociale pesa bien ko lia yo mo bandunda na ki mwenza nde côté zo uta en tout cas to ça na biso bien. Mais sous ça pena 10 000 francs là bana ndako 10 000 francs ko ça pe bonze bo lié des jours to taille c'est biso non 10 000 francs et ça la valeur à côté. Bon 10 000 francs ça na valeur so ça na bana ebela to ko kokate ko banga nzambi mais soko boza bino ka moi 4 5 6 et ko bundaka etant que maman ko longa na ngo. Donc arosana yo dans les bons kimia au mesani ama tembela bana so na zwi na ngai na yunga na commission na commissionnaire au tambola na zuka isma tembela na fufu bana balé on en tout cas fait mission maman ça commissionnaire la quoi écoute place à bien so nous au moins ndako mo studio et ko ça a pris ni pe ba combien de mois to ça na ba studio ya bangar eza ba $20 ya brick eza ba $30 bangar ba tol ya tol eza $20 $25 ba brick ba 30 garantie za kaka 3 mois ba débordaté 3 mois kaka aux onda kwa vanda on a 3 mois de foot aboso mutu pe ayeka mama moni wazamba mo ezana yemo kakati ba matiti atonginda ngona siko esukele ne ba ko kanga yo po eza place abatu da ba somba azozi aka mkongonge koka azwi mbongo abeti babuki atonginda kunaye mapango tika mala ba prix ba mapango awa en tout cas sérieux na bazote ba te belé bazo presque ba $700 ba $1000 bazo ki ba mapango mais siko ekomi cher pour population belé uti libanda nde et comme son cher. Merci beaucoup maman et natika yo pesa ma message asuka antake mwana ya kimwenza na pesi message kana ba konza mboka baya vraiment en tout cas ko renforcer ce sécurité en tout cas baya pe en tout cas baya ka pe ko visiter biso en tout cas na CP makasi na CP tout ça bien merci beaucoup vraiment maman message eza penza bien reçu et partagé ba maman musu baza vraiment po pesa ngaka ata rosola maman parce que to kuti ba maman awa ba maman ne ba botaka po bana ba ko mebena mokili ba maman baza ki mwenza awa mama kimingai mbote mama kombonani ofandi wapi toza mama Ichester tovani na petit panier babenga ngo munga fula koto yo tozaka na biso bien ndeka bomona biso boye donc soko teki te mo vivre ezate parce que na molo kwa bakonza mboka babosana mupanzi oyo bosa mupanzi ndeni boza courant na mai te toza na courant na mai mais mai bimaka na pasi érosion eza liboso kuna na ebite soko talaki yango okoma ti kote kuna parce que érosion nde eza bo bapembe na bandako eza to botiere érosion yango mo bandako eza nango bato baza na bango wana mais moto akosunga biso koto oyo aza te mama yebisa biso no awa so mbula ebeti badege esalama to te badege ezalaka mpona bato asie neti biso ozala biso mwa likolo boye badege ya makasi eza te loba nde bambula makasi wana oyo etiaka mwa baérosio mpo boyebi kishasa ezalaka zelo epo ya na quartier oyo natuni kutu ya vino te elimbisanga d'abord awa oye koya to botami naye nanga koya depuis ya na quartier aussi déjà bofande mbula ebeta dege sai bato bakufi ofifango déjà awa esalama bon total toyebi ka dega oyo esalema oyo mai epasola kote ya matadima oyo bato bakufaka ebele bakitaka na lukaya nde toyebi ka dega wana souci na yo ezalaka nini parce que namoni les gens olingi quartier na yo mais souci na yo eza nini epesa mo message ya suka esala bien souci na biso eza bakonzi batiela biso ka sécurité tozala na sécurité insécurité bakuna baza bacriminel non bite biso etalisa biso parce que tocomprendre insécurité mwa bana oyo bakulu na bando osamba mwa badésordre mais kimia ekota nango tovandaka na biso bien tosengaka bakonzi ya mboka dollar yaya tokokufa mpo na dollar po dollar ye moko mokonzi awa mwa teke tokokufa bosela dollar mingi bon kisasa kasi bolingi dollar ndaku dollar makambo nyonso dollar siko tosa ndeni bana suka yango bon liloba na nga suka ezaka bakonzi batalela biso biloko ekita bana balia bien po tofutaka ndaku mpe bien po prix ya dollar wana ezoboma neti nga ateka malala mwa fufu wana ntango ozoyelanga prix ya dollar estce nosa ndeni donc ifo nakangisa mwa mbongo malala naki na changer dollar pour na futa ndako donc epese mama siko ko banda nde siko teka malala we senga ba fond fo ya combien malala nde za fo ata mo ba 200,000 fo mo ba 200,000 mo 100 mo sangisa pe na matadiba les zalaka nango nde to ovandaka 200,000 boy po bimisa neti ba combien na 200,000 wana so na oteka so nzamba tie loboko
bon na to du jour tolukaka ya kolia mwa carte to vivre po soki na bandi kopesa oki idée ke o nakozwa mwa position ya 50 to boye esimba te na olingaka tamona lokuta te. Merci beaucoup maman, vraiment na CPL oza gentil. Maman balobi déjà, maman lobi atekaka fufu masangu na malala boki ndenge alobi ke awa na kine sengaka foko luka. Tina ki mointe ba comprendre da idéologie ki ntasa foko luka, sans ko luka vraiment o kramba ndoki ebele. Tozaka na la découverte na biso babi érosion za côté kuna toro kita pena tozo koma ti kuna ti pesa source ba bisinga wana. Donc pesa biso vraiment temps tozo tambola kaka ndenge zalaka boki bande ori bazolo baba bande balobi bango baya koya mais to luka pe ba oyo bazala déjà awa parce que bango ne bako talisa biso vraiment ndenge quartier ki mwenza ndenge bandara ndenge pe komeli vraiment to kende to sala musala kaka ndenge zala avec mon réalisateur Safou donc vous allez toujours branché et connecté na chaîne na biso ya biso podcast ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci koyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba très cher internaute bilimo boso ngona ne to kita bandeko babi angombe zali donc tozo kita zo kende to kende ko découvrir baba maramo bomba mikuna ba rivière ezakuna na elina mituna ngamoko est-ce que awa na kimwenze bazana terrain ya balle parce que degré bangomba on a limité que bazana terrain balle na yebi pété so bazana wenze nyonso to yeba ngora na émission na biso vraiment to tamsa micro bala de mama pardon ya expliquer biso parce que na oki obi terrain balle zate mbote mama kombonani ofandi wapi ngakolo mama Louise na vale na veni oya se awa donc biso awa nani passe na biso mai passe ora passe donc bana tera oya ba o beta ba nani ezate donc il passe tout ça ngo nzela pe nzela e mabe donc yenani mukoza mboko atala nano biso donc ndelo to matela bana emike donc fama mata boy donc passe donc abo sabiso atanzela maman merci na mona utu sumba poisson boza minu na wenze biso wenze ezate Wenzate point. Ezate kaka netu moto achaka kamwa sene boy. Donc ba konzi bazo wela ko soma kaba nani ba pa minene po asala nani meble asala etage atala keye azui mais il faut ba possible ata weze ezate tera ya ba po ba sakana ezate bon kura mai kura pasi mai passe. Siko mama abosela mai ni. Biso to sala kaka maya source bon maya soma ba nyama bana me mabubo pasi source ngoza musika na peste ozali source bon eza musika na sekuna koma wana siko souci na yo eza nini po antake mwana ki mwenza souci na oza nini basela bino nini batina biso ba nani donc ba France ekota bon service donc les orientales ya biso ezaka awa donc ese bateka ali ba jus donc oyo ba bede donc ba piso tatu to sabo nani kura comment donc un mois kura ya raté mai donc soki ebimi donc lelo ti au moins donc ça to bidon mai ebimate passe ki moins. Ok, merci beaucoup maman, message vraiment ils a partagé beaucoup ndenge maman utuko loba maman lobi awa ba terre ya bale ezate ka nina lobaki te mama ngombe za makasi terre ya bale ezate maman Tulobelo mosu esalinga pasi abi wenze ezate mais la moni maman utu somba poisson abi wenze ezate c'est gasolo ma chambre froide donc comment ba doit revivre place wenze ezate na éviter pour interrogation ba vivre ndenge ni parce que bozana wenze te c'est que système gara ya pondu to buka to lamba système ka ya matembele to buka to lamba to système vraiment que neza okoti air mombo ke bluka pena moi viande moi fraîche na wenze ne tozara air mona ba marché gambela wana ba liberté wana dans ba zando donc idéologie là bon vraiment toujours continuer toujours ko bakaka bon tenir biso regarder parce que awa bangomba eza tellement ebele to kita moi malembe bangomba to ne ti place source ezali tout la mai o bandeko basela ngo bandeko basela na quartier ki mwenza vraiment ngomba na kita malembe nazo kita malembe na moni pe bana classe bazali donc ye bango ga so pe ba école eza to système à gratuité ga to moi privé moi to moi catholique moi donc tous ara toujours branché toujours kita mo réalise wana pena ngomba lo eza makasi yo to kende mo malembe ba ngomba eza makasi donc
tozokita kaka tokeyeba na source yango oyo bandeko estce mai wana source wana balobi estce bamelaka yango to banikela yango ka bilamba to basokolaka nango toyebi vraiment te Montréal vraiment zwa mona ndenge bangomba pena ezali Kinshasa eza munene Kinshasa eza munene Kinshasa eza munene po mona munene Kinshasa fo ya ba place a boue donc nzete fraîcheur ezobima koleka muto fa na parler ba split na zi vraiment frère ina ba nzete dolo bezate Montréal ndanga frère papa mbino moko nde tongami ezaki vraiment zamba ba ko expliquer biso tozo koma kuna tipa bandeko vraiment o abotama ana kimonza ne ba ko talisa biso quartier o ndenge makambe bandaki après to uzinda na source wana totala mayango to ba soki mayango banda wapi ekenda wapi basela mai wana nini est-ce que ba melaka ngo est-ce que balambela ngo biloko lia to ezaka pona onika bilamba na kosokola donc to koyeba on kaka ngai na bino lokwa to ebite kala mingi te tozo yeba déjà ba réalité eza awa baleli courant na maizate est-ce que courant ezalaka déjà na kala to batili bon courant kala mingi te ndeko mona moi nezalaka mo kwenda vutuka to yeba ngo biso nesuka eza quartier ki mwenza na commune Monga Fula o eza ba quartier ebele ya minene mama lele ba konza mboka ba otonga banda ka bango moko kuna ba watika bango biso kaka ba konza mboka utika ba konza mboka ba fanda to bunda ne mama muso cholo ba na soko lukita olia te place de sozaka bongo ato fani place o 1000 francs ambongo ebele soko lukite olia te banda ku yango yo banda ka ba brique zo tongama banga manza na pezali banda ku étage zo tongama bino moni vraiment déjà par rapport bangombe za kuna soke kuna matiti wana za kuna pona okoma ngo senga mo amikaka tano mbele eza place o ba makala ebima kuna ba makala ebima nebiki à la prochaine émission to kota pena kuna bomona nenge bisika oyo basala ba makala kuna banzete ono moni wana paipai wana ko zambana so pousse ni kuno keti côté commune Monga Fula parce que maison communale ezali donc tozo talisa ka likolo me bato ba ko expliquer biso vraiment ba réalité par rapport à ba vie na ba on ba vivre awa peuple awa déjà les autres barola c'est déjà attitude na banque ba lela ni quartier na banque makasi population aba lela quartier na banque makasi donc le comme chose là à fanatique ya quartier là a to bine ke ya longwano a ke fana na matonge to bandalungwa a bo e po da mesa ne sika na na poser maman mususu question na 10 000 francs que ça na valeur abi so bana baze belé en tout cas volia c'est tout ça biso ka ndenge moko donc voilà très cher ami internaute na expliquer kaka nga scoper le quoi na yebite na bino to luka bandeko baza awa vraiment to décortiquer si je na biso dans na lelo la cadre kaka ya la découverte to côté vraiment na obanga awa est-ce que banyoka baza te banyoka baza te vraiment nazo kota kaka zukota kaka penezo la seki na batongi te ndaku ka wa muneno etage ndo moni aboye musulo pangwa mutu azobule abando chata ngaka manzanza desi banda ku musuyo wa banga mu ya ngaka nanga banda ka mireza vraiment ya kotanga banga reza tellement makasi to kita kaka banga oh la to kiti minge kolubizate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie so kinokanisi bola muna yo eleki la bana botami awa ok place muso dindi place mo boesenga po muto ayebi moi place pour l'accès penda par rapport à merci pour le service social la biso bandero bazana na moni bango to sola ba te place o pio mbote mama mbote kombo nani kombo ngani mama ni to moni ana kimwenza oya ko ya to botama ne ko ya me quartier ngo bien te eza bien te point mai par rapport à Angela transport pe passi au moins que na bima na ngai c'est que boy transport suka kan moto suka na reko ta koto te kote te kura uta bien te bo moto yo sai
pourquoi bien tendene yaka to yarate eyaka na soki balingi batini so balingi pete bavandisi siko yo bakoniswa bongo ozondimaka ofanda navandeni ngai na bana fo balekisa par exemple na tv nakolamala reso badepense makala siko oyebisa biso susi na oza nini nga nabima nanga susi ndenge naobima obima ndeni naobima kote nakovanda fa ipesa fraîcheur bamipepeza yoki kota moi wana ezoswara bato yoso mona bamoi eza kote balibanda kuna mais mai nde ya bien te une semaine 2 semaines o mai ebimaka te siko bosala maya nini mai mabulu bona seti maya mabulu na bosala yango nini bosokolela yango oliaka bolambelaka yango bomelaka yango to netalisa biso na kosokola kaka soki ti mpe omona kosokola kaka olambela ngo te mama ya microbe tosokola kaka donc susi oyo eza eloko te ozolongwa na mwa eloba so liloba eza te nalongwa nanga boko te te bien te na ovandeni mais bekole eza nango bekole eza nango baloba bekole ofele taka so ofele te tofuta bambongo ekole gratuit te eza nango te nyonso mbongo. Ok, merci beaucoup, mon message vraiment, ils ont bien partagé. Et moi, je suis à qui m'a raté, tu es dans le cadre, ça la découverte à quartier de Bino. Donc, il faut que je me dise, dans mon dessin de quoi le service, moi bien, à Zola là parce qu'il me doit l'accent là, on a zo kita awa. Yo peut le droit au monio à la CNZT, au pesa pena fraîcheur, yo tel service en beauté. Mbote. Comme nani? Comme Mama Anna. Mama Anna, Anna quartier qui mwenza oya koyato au botama. Ça un peu mupaya, ça mona kikwisi, koto nza mupaya. Nous tu bena boala. Na utimboka. Ah, différence c'est ça entre boala na a. Ezali. Ya nena nini? Eza ya courant mai. Kikwiti leki ala courant. Leki na siko lo babu. Oyibo bangi singa. Province, oza capitale. Ah, tali sa biso non. Oza capitale ya. Koto leki kuna courant mai. Courant mai. Siko par rapport nous on no kuna. Na ozo ate na za Kasoza sike supporter ka Simba. Et si na fana OK, message ni no repesa par rapport ya quartier là qui moindre. Koto eza ba venir eza bien te eza ba venir salité. Mai pesa mai malunga te mai mabulu. Mai o me vraiment koto eza vraiment te. Siko pe kulu nezara. Kuna koto kulu nezate. Donc autant 2h 3h d'aller bon. Comment na bien. OK, merci beaucoup. Boki ngende kwa lobby. Différence wana entre Kikwiti na Kimwenza. Là comme na monga fula en tout cas et ningisinga nzoto. To tiko ça va différence à bongo. Ndeko lakisa biso source to ça ndeni pe ko source. To kitabo. To tamwana ndeko oyo aza déjà mwana ya chef awa. Papa na ye ataza suna bomo ite bi mtateka ba pangu awa na Kimwenza donc to so la pena ye et au sala bien pour etalisa biso parce que ba boti to ba botara biso ba rappelle moi na moko ba yebisaka moi c'est que les gens peut-être yebi pe moi mingi pona quartier Kimwenza yim dola biso banzela to so comme na source au bandeko bi balobi ke mai eza vraiment pas si ba o la mai ya source donc source wana poto ko mai senga fo za na muto ya yebi mwanzela nde to ta mwana ndeko mwasi azo kaza ko orienter biso vraiment to comme na source lo ta mai yango eza ndenge nini o ba bazulu ba ke bana misaba o ba buibui e misaba bana makwanza mai yango za couleur nini o ko ba no belisa bana bongo ngai na bino to yebi nanu te mais tozo yebango kala mingi te kaka na cadre ya la découverte na commune monga fula na quartier Kimwenza na moni mama pas oteka mapa vraiment na rotika mama legate parce que yepe azo fandara awa azo bela mapa bopesa nga petan na swana mama mbote mama kombo nani kombo mami fi fanda pe awa na vandi kotoyo joza veni naza na veni ntemi aveni bozana kuwezali o baluka bota la caméra pour ba pe posa mona en tout cas vraiment courant et toza na difficulté ya courant mai kutu toloba na biso te toza lokwa ba toza na mboka mais toza na kati ya capitale donc toza na difficulté vraiment ya courant en tout cas courant eza mabe akonza mboka ba tele biso likambo vraiment biso pe koto toza bato ba boira biso na monga fula ba mona biso te biso ana cité pacifique ba mona biso pe courant eza kitoko te. Merci maman obi courant na mai siko côté vie sociale eza bien en tout cas vie sociale ikutu tolobela na biso te passe sur passe surtout les gamba dollar soki bolobeli so likamba dollar te toyebi te tokokende wapi tosuki wapi na mboko oyo boloba likamba dollar surtout zo compliqué bato okokende bosomi na dollar oya boteka ezopesa mela te donc tozo souffrir vraiment bakonza mboka botele so likambo oyo siko mapa osala nini commande na dollar mapa tosala commande na franc o mbala mapa te na teka mbala OK limbisa moni mbala mbala ibadi na 500 parce que babi place zo ye na pe na 500 mo pesa no mbala mama
nameka no mbala ya kimwenza donc nameka no lokwa pe natambola pe na nzala na choix te pesaka mbala ya 5 na no dimension na ndoko yebela siko vie sociale awa ngalinga ozaka jaune mama ngalinga eza jaune Maman ya jaune ya longo na be na poso bien au 5 donc au 500 francs et puis que mbalo na be so lion na nguba meli mai otondi me mbala ngo makamto lobela yango yo okende kuna matadi bala saki mbala 90000 teka mosko ko teka ndenge nini or que mboka kala ezalaki boyete loko boye yango to ko teka na 500 francs mais vite on mene na temps oyo dollar kaka biloko nyonso esomba balandaka to ya dollar saki mbala na to ya dollar vraiment biloko to lona na mabele eteka na dollar siko mama so somleti saki mbala kuna matadi kibala pokoma a transport dépasser si ba combien transport dépasser ba 5000 francs leti saki makolo ko kate makolo ko simba te trajet leki na yo vraiment na megara mbala mbona nga wana pe 500 bolimbisa ngapo musuba muna el mara so pende na meka parce que na place non na ya pété bana botama ça va merci maman maman mbala kitoko on sala bien ya simbelanga en tout cas bon moni ndenge mama buti oloba par rapport vie sociale ndeti ka rythme kintia saka ndezalaka sala zo diazo ezalaka bon na ebite so ma beba kongo so ma beba korjenga vraiment na mekipe ba ba lamba baza mbala pa motokisa emisi gumo boye ndeti na la fumbo ni fumbo so eleki huile lamba on pena bien là tu do ma source tu do comme na source parce que na monde déjà na bandeli mai ya mike c'est que de collection de la fois na liboso po ngana obanga na nga place no lo yate mbali boso ya ezalaka bongo bandako ya wana bandako ana mo bandako ba brique ezebele mais place on a bimi na monde si moi terrain bandeko ba ke terrain ba les altes et donc espace ba rotila bango pe ba longolo ba matisi za pembeni awa ba créer bango pe terrain pe bana ba betaka ba pourtant bana ba betaka ba le yango ba mela biso ba joueur à lobby ba bolasie ya lobby ba chancel memba ya lobby na ba maestro mbala ya Lubumbashi donc ya lobby ba jogo ya lobby po ba bima jogo esenga fo ba betaka ba bale parce que joueur nyonso azana parcours na azana histoire na ye abetaka bale na quartier bonezaka msusu joueur moi ya commune Kasavuta betaka na terrasse sosa ya ngiringi betaka terrasse bondo pas ma joueur n'est pas qu'un stade après moi espace au soba seli pe moi bana moi terrain a vraiment et au ça qui tourne pour lobby pe quartier qui mwenza et bimisa ba jogo ya minene ende ko source ces apto comme kana source donc to so ko bakaka ne c'est vraiment l'espace j'espère que bande ko tout ba moni to ka de bande ko ba ki terrain zate mais soba seli pe bano terrain vraiment et ko ça qui tourne parce que espace ça déjà ma casse batie moi pelouse batie moi nini ba petit bano beta bango bale moi force pelonga po bazabe na posa ba vivre kitoko bana posa vivre kitoko baza na capitale bana province te oyo eza ville ya Kinshasa eza pe commune monene oyo oyo batu batela ngo pena ka commune monga fula oyo eza ba quartier ebele za monga fula donc so ba c'est pe moi terrain ana ki mwanza esa pena kitoko makasi moi force wale longa tozo kendera na rivière ngo soki source donc tozo ya na source to mo bandeko bazo ni kabilamba bazoni kabilamba mutameminga na source yeyo mona mo beba na bazo taba maboko na ebite basokola peka na mayango to ezara oniki bilambo kei oyepe na dino tokyo kei to moi système ya kunager ya kubeta mai pezara donc to koyeba ngo ala moni pena mama za ana mwana kota kuna ezali bolimbi soko pusa na mukebo to sola mwa mukena na pusa to sola mwa muke pusa na kabo ponga mwana dinda kuna zate pusala muketo sola ka mwali somo ya 2 minutes poto monyo awa vraiment yoni kabila pusa ko ngaso na dinda kuna so na te buti ngana dinda mbote komo na yaya excellence ofandi ko to to monyo awa zo ni kabila mba pompe zate kuna pa bino pompe zate ndeni isila mu batisa pompe ko bino kuna ba batalo ba pompe te ko mai o boniki na bilamba to bolambela rango to bosokola lambela bosokola ngo melango be yo ya depuis combien des années to botamia no botam ati oya uta combien
Masina. Masina una condition kuna na awa ni eleki. Una. Ino ba pompe za la. Bo we a point. Tout somme dit point biso a. Oko rapé via a na passe. Mon kimkika. Kimki. So message no ko pesa par rapport to mono ozoni ka bilama na ma ya source o susu ne zane. Basi la binoni. Pompe. Nos pompes. Bon, nous allons nous calmer. Je te remercie beaucoup. Vraiment, la monnaie peine de remobal. Ah oui, chérie, non. Ah chérie, non. Parce que nous devons faire nos salons, thé, aux autres bidon, thé. Ouais, puis parce que tu as mal, like ça bisou, like ça bisou. Tiens, on en sous bien. Bon, tu as on a né. Bon, comment quand tu me sens né? Bon, tiens, on a né. Bon, parce que quand tu as fait des arts. Bo pesa na tokelo a ngamo pe na sala ngai wa funa zinda te ngana ya na otolo ka ne mo bien bikoli koloka ma ngo pe na moni mo réaliser la ngwa ma ngo eza na soin o pe so ba bia tshombe na kisi pe muto ba ene ba biso zangi be na mo zangi biso za mo boy o sa fia na me na ma pompe te nga mai faut za canadien mon musu na tebe na vitérien na o me mai pompe na esa nga pe loko teke na ngo do mai so bo tshompe kisi be na fa pasi pe na ko o mela no pango pour la source yo si mai to mela uta nini fleuve Congo bati ba kisi ba nini yo si uta na lola ezwa bino temps na otoka na mai la source dans source on bossa la quartier Mobimba. OK yami bale musueza kuna bamelara fona ko mape kuna na mela mo pena lebele. OK siko ane botora ba futela ngombo futa mbongo maya ngoza na ngobe na soin maya na soin o ato sokoli yango so sokoli na savon mo bien e ko tango ma kwanza te pour ça bato ba oskola maya mabulu ba place mususu mo na mayo tie pe na bo mwindo sangana te mais au quand même na mona ngo très propre donc mingo robezade bato kele ndeko mai ye mo mema wa kena ngo singata merci asungi yoti ngo zinda kuna. Donc voilà, très chers internautes, na moni ndeko moi c'est pas ça la fille o ucho la sabiso nzela aza petite sœur na ye parce que yende bango ba botami bango ne bateki mapango na ki mwenza ye akotalisa biso vraiment ndenge ki mwenza ezalaki na ndenge komeli bo pesa biso vraiment ta ko solo nae ba uchi ko benge mbangu na ndako ndayo région de biso na source pona ko décortiquer kaka par rapport si je to nango bo pesa biso tanto solo nae mbote mama kombonani Comment Ticha Bambadi? Ticha Bambadi. Bite biso no histoire. Yo oya koya na ki mwenza to botama. Non, nga botama te. Biso depuis to ki mwenza depuis 2014. Ba parents biso dia ba yaka avant. Ba yaka ba kuta kotono so ya zamba ba kuta ka dindako. De ba mesani pe viango ya pasi me ba obunda bunda ti pe lo banda ko tondi boy. Biso ne ba parents so de biso ba umbo ba parents so ne ba teki koto nyonso. Bino ne bo liela potaba ndako to ngamna minute ulela o kabila ta moi 10 mètres na tata mwanga ngapi na fana po mu pepa bono ko tika place ote po ba to baba kabilo 10 mètres folinga mobala ya mwa mbobala muumbu so linga mobala muumbu wa 10 mètres ande so linga mobala muumbu zonde lupango fili so bali mo so muumbu zo pe lupango fili par rapport est-ce que est-ce qu'on rappelle pas de mapango koto besko kama panti koto so sombi bo beto pe na caché etikali pona yo mutu musuto leka teka waloba te donc oza calme jusqu'au bisango kina 2014 beaucoup ta kizamba est-ce que ne beaucoup ta zamba bongo courant na mai ezalaki non sérieux wana ba parana so ba yaka koto bakutaka courant bakuta pe maiti bakutaka ba mai ba suksi ngomba matiti zamba donc moite so somi lopango de mutu wa kati matiti emo so lopango yo moko pesi mutu mbongo bato bakatelo matiti kandeza baba tilo baba planier ngo bien bébé après ce côté c'est biso awa boza wenze toza wenze ya pesa pont na gare ba wenze pe miki likolo eza no to sala wenze donc so na bibi pe na kwebo na sai pe na so pe pisi ba bilo mwa ndenge dalebo so bimi o sa wenze kitoko ole pe ngape afuna mama deso madeso
Madiso ya pembe ya musika pia ana prince. Osomba. Hôtel c'est biso vie sociale ba makambo est-ce que bakuluna bazali est-ce que pena kati ba terrasse ne ya commune mususu to mesa biso ala victoire bimi wa te couleur ba bien kombo boy te place ba bien ba terrasse la est-ce que bino pe ba biloko ne za to camouflage ka biloko wana ezebele makasi ba terrasse ba couche ba piscine bakuzu ezebele ya pe koto ke omeli na mwasi no bosokoli donc bakoto ezebe koto dibe bato ebele batalibanda bayaka divers koto to presque batebena mindele baya koto ka kosepela koto ko yonu fandaka awa ma complexe ezalaka par rapport bandeko bafana babandali babatonge bakasavubu balemba te complexe ezango te ezate po yaza bandali ngazaki monde histoire elobelo monte complexe ezate so de coûter to la mémoire nous avons craqué nos quartiers non on a craqué parce que za quartier mo kitoko ya kimia enga linga on pona kimia de ato tamboli 2h 3h kulune zalate craquer série zate lo monte zano kandalezi so babi ke te ba memo na matonge okende ndako fele ezali nyoso ezali dans les bons robots ya rapport craquer commune non quartier no kito non vient na matonge te la mesa na de koto kitoko siko po bimati place maison communale monga fulu ezali ko dépasser pour ba combien faut bima banda ti maison commune monga fula o dépasser ka 2000 ozwa na nini awa ozwa cité verte tout ce moment commune ka 2000 francs siko to ba comme ba difficulté ne transport comme ba pas si to ba embouteillage bosuka ne do betela makolo banda cité verte diana beta makolo ezango lote no pembe combien de fois ba plusieurs fois comme ça on est là aussi c'est comme ça makasi message ne kopé ça et pas bandeko o bazo finga quartier de bloc monza ke kuna za province to yebe on a capitalité wale za razamba bana maite bana courant te tabana baza makolongulu bana be école bana hôpital te babilo mo ndenge na bato ba critiquer bino parce que yo commission mais bato ba critiquer bino pesa mon message vraiment et ça la bien bato ba critiquer biso batika na bango côté na so ezalaka quartier na so ezalaka kota bieza côté pe ma bezali bana so batamona makongo te bana so batambola na papa baza pe bien en plus koto courant ezanango moi coureza na moi passe mais mai pesa passe mais to vivre en soka na ndenge to misana mais dans ce cas ba konza mboka ba bongisa so mais bongisa so na courant bo hôpital pesa nango mais eza pena ebele te OK merci beaucoup message vraiment eza partager wa le basuka na ni kono ngolo bakisa soude so le bakisa uko beta ngo parce que oui oza mabele na yo soke no bakisa to sela upata bisoke ye bakisa source ne moni bana ba koti bazo to kana ba mai ba nika ba bilamba musu mwana nika bilamba bo sika linga bitinda te ba mona ngaso baso atoka ba kantina ke na ndako nika ko kufa ngana na ke ni apru ye wa mama nika baba linga bitinda te ba sala vuma bongo tuzo ke ni to ko bakaka to kota to mata ngomba bisika ba ndako itongami to koma to ta su be église pesa zinga awa to ta su hôpital za zinga awa na cadre ga sous forme ya la découverte et mo réseau na pele ba petuana ba terminer ba lobi mo ba critiquer ke bala ki mwenza makolo ngona mo ba petu ba telemi vraiment je danga bango bilili kaka bakimie bana bazana basimi bale na mo basimi bale o Teresa raté ba petit basimi bale toujours kende kaka toujours kota ba la kisangai la kisanga nzela tokei tomata tokeko akisa biso nzela tokei to sa ba découverte sango kaka ndenge zalaka bandeko baolela kaka mingi bana pasi ya mai na courant biso na kini tokoma so tozangi na biso koloko kolia so courant eza nango kaka ndesi nga so courant eza nango na charge tshomona na koti nanga YouTube nanga koti nanga na podcast na otana na bemission kitoko ta problème eza noza nanga qui est sengo na sengo so pe mai ezali moi appelle moi quotidien mara quoi non bon na zuna laver nanga nzoto zongi déjà moi fraîcheur mo bo parce que ba moi zo mami kolo sa mai da passe ba bi rapo baza pe na banzete belé parce que awa mulunge za pe na pas tellement le roi biso chaleur mikolo ba moi zo mama kasi ba musu ba ganga nzapa nga bo mokile to nini donc awa le roi baza na bon fraîcheur yango moni d'autre part peso izo bomba bango ba la mai na courant na ebité soki mai pio zali pour ça mai pio
Moi mbala moke na lieno et tenga moi mutema moi bien te pour la maya pio. Est-ce que aba congélateur ezali to ko ba to sona ndeko abi so ye ako zong la subiso. Ba wala kisanga nzela to biti aso za wapi. Nazo kende kana moni te bangomba kuna susu. Ah! Kichasa munene. Type mbolo baka bimboko yo po bonga fo baka bolonga deux parties. Ngala bi ah baka bolonga ndene kuma non na seed. Bane bongo kena non. Bane bongo kena seed. Et là on a ce Kinshasa za munene. Kinshasa za munene vraiment. Ba te bele ba ka ba ka so mara ke non ça la découverte na ba Congo. Mais la moni courant zo pela, Montréal moni mine zo pela. Ba le courant eza passe mina moni en pour les opela. Courant et opela. O eza panneau to courant. Parce que depuis l'année que tambola première fois na mona en pour les opela na veni o je sais pas ce qui ezali courant eza panneau. Bah est-ce que abat bazali na solo na bango. Bonjour bana. Vous allez bien? Vous allez ne ba o ezopela eza panneau to za courant. Eza courant. Mais babi vous en a courant hein? Coton ne ngam to la bana kuwa biso to ba ngam kuna. Bino za coton ne kuweza ate. Ah ndeza. Donc le bana le tout na bango kuwa biso to na lile stage. Donc que bon pour hier après combien de jours? Toi après combien de heures? Et là pourquoi? Pourquoi? Ceux qui est 11h et à 16h. Ceux qui est 16h et à 23h. Ok, merci beaucoup. Bon vivant la qui tôt quoi? Ok, ça va, merci. Bandero babi courir à ligne, elle au bazar de stage, elle au courir pour tout minimum moni après venir à wana minda ezo pela. Tout ce qu'on barato que les bandero bo c'est bon que mbangu te poser la rana, n'a découvert ka minda la ezo pela la panneau. Mais voilà que ça rentre là, bon OK bonne. Ah. Donc oh no so mayo zo uta la source hein. Ita la source et do panzanara à la quartier. Vraiment tokei nzela tokende. Zoko bakaka banda ko tongami vraiment et do ça la fierté par rapport à mboka na biso za munene. Ichase ka bwana des parties. Ah pe na moni courant donc ah ko to banda mala on bien. On aller bakata ba ballon na bango ba dra. Donc ko bakaka na moni pe maman zo teka ballon en a habité ballon ezo katama awa. Bonjour à tous. Tout le monde va au ballon. Ah. Maman, tu es solo là? Maman, elle est là. Je ne suis pas là. Elle est là. Elle écran. Vous comprenez? Tout le monde va au ballon. Ah non. Maman. Bonjour. Bonjour, maman. Boni. Bien, maman. Comment on a? Joël. Papa Joël. Vous faites un dîner. Ah ouais. Quand nous avons mon accord, nous avons salité notre maman et Bissa. Vous avez salité. Ah, mon papa qui tourne au bout. Parce que mon nom est utile colo. Ils allaient pas aider. Ah? Mon papa ils allaient pas aider. Mais n'a eu que l'homme. Quand nous mon nom est utile colo, au mon papa ah salité nous avons déjà des gars qui travaillent boira. Il n'y a pas salité. Bon vivant, nous bien courant bien, mais qui tourne. Ah, nous avons joué, nous avons battu SN. Et moi, j'ai 23 ans. Bena pe balini mzuti na soma départ na sala basala ngobe ango départ zaka nini moko ke bena départ wa de bana ka nini moko ya wana zaka départ yango ka so message ni repesa par rapport ya quartier message wa konja ko basungaka ah ato lobby ayumo uti banda cité verte di sunga na ba yama ike zo monate ndele za nangote ato lobby vraiment bango ba ya ba lega kaka pasi ngona ka OK. Merci beaucoup vraiment. Bokine ndengwa lobby. Na ebite ndekwa no l'exception nzela to boye. Nzela bo. L'exception to kene to kene ko découvrir ba oye bomba mi kuna. Après to yeba ne to sala poto to kata na biso émission na biso la découverte na commune ya monga fula na quartier ki mwenza a place na mon ndi na zala na kinité ne province. Mais le raison c'est qu'il y a qui par rapport à Babylone. Matoye yoki miswe moni
minga kolobe zati otemeza temwe misale monani minga kolobe zati touti mosika essentiel tokomi minga kolobe zati ya kolobe zati minga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na tozo ko bara ba bibi ba lakisa biso mama oyo aza bango ba ya penda na quartier vraiment qui mwenza kala babi azara a série penza banda ko zala te bango ne bato liboso batonga banda ku awa donc bande ko bazo sunga vraiment lakisa ngai pour na ko sala découverte awa bonjour calmeza si vous to beta porte toc toc. Bonjour maman. Tu es dérangé au moins mouké limbisa biso to moni to eko sala moi visite na quartier ndenge za la rara ba biso ba biso adresse na yo nde bandeko ba otika biso awa pour la découverte ba biyo pena awa na kimwanza oza moi histoire pena moi mulai on te préféré to solo na ope biso moi tanto solo la problème ezate to solo na biso problème ezate to beta masolo to reba no kombo kombo na mama Mireille mama Mireille na kimwanza oya a depuis nene. Bon, on a qui monte à un ngambo ya ferme, on a depuis 2013. Ah, ben on ngambo ferme. Ngambo ferme Pacifique. Zara ferme. Zara ferme, tombe côté ka. Yo comme ngambo yo la Pacifique yé mutu azwaka mutaliboso na ngambo yo. Nde ba yeko pesa ngo kombo Pacifique. Ngambo à côté kuna ni entrée ya la police ne to benga ngo ferme. Ferme. C'est ce que ya banda neni. Bon, on a banda 2013. 2013. Na 2013, nazalaka deux personnes awa. Na yokuta papa mon boye, papa balile. Bon, ba wuta masangambila. Bon, ba yaka na 2012 na fin décembre. Ngana yako ya na 4 mois 2013. Dito bando fana na bango, to yoko kokisa 4 mois. To yoko mona ba nani ba Carmen, mama qui bakoti, pour sima mikolo na yoko mona ba Rosimi bakoti, sima mikolo moi quartier bandi ko développer moi muke na ndenge pe to yoko tonda. Merci beaucoup ma Mireille. Obi okoyara à la 2014. 2013 bon 2013 ezaki zamba parce que bon no fa na zamba onde. Bon to bandai ko vana na zamba bon. Ezalaki mamba nzambe po ezalaki otala boy orgaman otala na mpanzi boy zamba otala boy zamba yonda kuna kati ozomona kaka ta mususu ba miselekete baso sakana mi orgaman ba kokombele po tana banzita mbile bele ozomona ba kokombele ozomona bandeke mo pesu po beti tourna prince nzelo salaki oya boy omona nzela ekangami oza sulu te fo former su nzela mususu po oleka okomatina ndako ko nzata mususu so oye oyo kutebeta musunya mamo babenga mbambi kakala boy bambi kakala ba kongo to bakoye bae mona kama mbika yemso kimia na moni mbambi kama ate ezanya mamo balia kai wono mona ya koti tina ferme siko trop mona pe o nyoka bo rien te natikala ko mona nyoka te na yeko mona nyoka na ba nyoka ba nyoka o te na ba 2016 na ba 2018 26 na ba ndiko mona ba nyoka mais tant biso yaki to tikala ko mona nyoka te siko ebisa biso ya Mireille tango yaki na kimwenza otonga kina na ngar to otonga pena enda ko to monelo te na banaki na ngar po ezalaki ka ngar mibali banaki no na ngar ngar ti to ko koma na brique baneno na ngar siko bandeko ba yesima ba sombaki mapangu na mbongo to ndeza rake te bilanga ezalaki ngamo na buki na ngama tisi na bongisi ngamo na tongi tali sebiso no ba soma mapangu eteka maki to ndene te nga na yaki na yakokuta mapango musuba mitekela déjà pa chef temple ava kufa
nakuta nda mosusu bamitekelaki misusu mpe ezalaki na bamitekeli yango te po ferme oyo ezalaki bafarde so bawutaka bamboka babukavu kuna bakomela koto oyo nde to bakomaki koto oyo balonaki bandokolona babiloko na bango kaka babiloko na bato bamonaki kokufa makambo elekaki ebelebele nde baye kolongola bango na ferme nde baparti ndambo emitekelamaki te to bandi koteka ezalaki mpe kopia mbongo kashi boye te opesi mwa ndambu bakateli yo etikeli opesa moke nsima opesi mbongo nda bakateli bapesi yo bamikanda nyonso soki bakati bapesi yo ndamba mbongo ntango okosilisa mbongo na bango nde bakopesa mikanda lipongo etikali ya yo mpo na libela banda wasala ndenge wana sikoyo nde oya na quartier par rapport évolution bandeko mosusu bazalaka libanda bandeko baza bakasa vo balemba balimete na yo moto ozalaki mwenza différence ezali to te bon nakoloba kude biso nakoloba différence na bango eza ndenge nini na bango mpo biso koto oyo toza kimia tofandaka bien banguki mpe toza na bango te donc ozolala pongia bien ozolamuka mpe bien kolia na biso mpe eza bien donc vie sociale eza bien so ozali na 15 000 mpo olamba biloko ya dejo na olamba bien bino namoi kaka pondo oza matembe seka obuka kaka pondo tuti yango ozi matembele mpe kaka osali olambe mer bongo bon na olamba mpe pondu emo mpe na mataka stevert nasombi musuni na ngai eloko ngai na kosepa na kolia na eloko na ngai ya légume wana donc oza à l'aise donc apenda oza fanatique aki mwenza makasi donc na misuku tolobi na ngai okende yo lokende ma campagne kende na olinga yango te mais est-ce que voilà ba terrasse mo pe yinda ma bébé tieto tie ye pe na beauté naso mama 4 so na ngabe DJ so boire ma banga ti ton pe nazar en tout cas ezali so ke na Claudia na pont ezali ok na gare donc yo moko osepela biso pe pe na petit panier osepela toza na bar moko ezalaki la mani ute este pumbu eyaki na omte esa poto zala na bar moko ya monsa Jean-Pi Boye eza ande omte esa poto zala donc so komi omona ka lokwa ndeti naza na lemba osoma lokola naza na matonge mais ezaka ki mwenza ville de beau vivre la complexité en tout cas kitoko makasi siko mère pe ba église ezali ba hôpital ezali ba école ezali tel sebisona ezali to ezate bas so ezate sike ba konza mbo to ba yoka message mona ba koya kotonga so pe ezali ba koya ko bazara ndenge ezala te tout ça na ba école bien tout ça na école ya bon petit ya madame Coco tout ça na les palmiers ba école bébé tout ça na ngo tout ça pe na les godis école à Magodé tout ça na ba école bien koto l'église pe ya bien ezali la paroisse aminene pe église catholique eza catholique eza so okoti na entrée de serre okoti mamuke omona église catholique eza wana eloko na koloba ka toza nango te ezaka missioni po missioni so lingo sambela il faut kende tisi te pumbu kote lisungi te okoti na venela oke lisungi okei église oyo ya nini ya missioni poko mati place église ya missioni ezali transport odépasser neti bakombe bon aller retour faut dépenser 2000 francs. Faut dépenser 2000 francs. Merci beaucoup maman. Tout le monde bangomba nini banisko. Est-ce que pe bozana bana bakuluna. Kuluna kimoyi bineza mo pèse musu ntambo na po mona moto bende osage seke kuluna na butu boye bakangi bakati mo machette bo zo ka téléphone. Est-ce que pe makamwa déjà et kota to ne quotidien. Koto biso na ngote biso koto to za à l'aise otambola ni singa na tekaka 17h na longa na ndako na yaka a 0h na kuta na mutu ke obotola seki o mère telema boboité en tout cas makama biso koto to yebi yango te donc bino boza bino awa kuluna ezalté est-ce que ba sela même déjà ba souci ati wana boza la police tout ça la police ndeti awa so okiti na petit panier opusani mwa muke na entrée ferme tout ça la police ezana tout ça personne la police musu na gare peut-être na ba FARDC en tout cas koto tout ça bien. Ok, merci beaucoup maman. Surtout chité na biso, pesa moi message que très important pour na bana ki mwenza parce que na monio oza déjà fanatique ya quartier na yo. Moi message vraiment un mot de la fin ça qui to makasi. Bon. Message na ngana lo bakara ya ngana ona lobby. Na pesa bana ninga mbote. Pe mbote ko? Bon. Na pesa bana ngana ngana sombote. Ba baninga na ngaba na step mboto kola na bino boyebinga Mireille. Na pesa maman na ngandu ndateka fufu na wenze na la police. Na pesi su petit sœur nanga Colette Mbote o ateka ka bakechi ateka na pabili mo bana step mbo boyebiye na pesi su Kadia Mbote
chauffeur ya grand car oya grand car oye memaka bazelo bakayasi bino mo boyebi na pesi sudi dombote mobala normi bambote ebele na ba ona pesi bino mobika bomoni Mireille maman ya Dorcas maman ya Jordan de bambote ebele kaka. Voilà, merci beaucoup maman. Nebiki deuxième partie to kozongela kaka ma Mireille to déjà résidence place au Fanda asa vraiment gentil a betel biso ba masolo par rapport ya quartier Kimwenza to chiter na biso photo suisse na ndeko mwasi o baki ke so likama ya lobero ya na ebite ya likama e yeli susu no to ko susara na yango pesi ba mbote na yo nebiki deuxième partie émission ezali to ya ko découvrir ba église to comité ba to comité bino ka nebo tambusa biso moi message à suka et ça la bien. likambo alobeza yango te mais napesaka bafamille nanga mbote napesi famille la joie Kembo mbote napesi famille bambadi mbote napesi basali na bato balinga tiche bambadi napesi sali na tata mosi nanga ani bambadi napesi sali na sake bambadi babeni mobala mwindu napesi mifi kulukwenda ntimba napesi mbote fille ya France fille ya ba Fossette napesi bambote be ba gros bisous. Ciao. Ciao. Merci. Ndeko patambusa biso vraiment yaka yo peta bambote vraiment ça la bien. Bon nous yim de la exhibition benanze la banda to bana poto koma a vraiment ça la grâce na poto mona bandeko mususu yim de kota bo sala minute ko mati awa pesa bambote no ça bien. Bon na pesi famille na ngambi mbote na pesi le prince Diaou na si à la caméra. Na si boye bien là c'est mon V. Na pesi ya na ngamo Kembo mbote la joie Kembo. Bon na pesi ba fan na nyonso ba mabele na pesi bino mbote na lela bino ya trop vraiment makasi na pesi ser chicha mbote na sepelane makasi maga finganga na manega c'est bon wa mamla bilo bosa yimo elo mobe mama na pesi famille Kembo mbote napesi mama Selembote na koko kinini koko asomelanga castem kwa libala bene napesi ba gros bisous. Voilà, merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute to robina suka ya ko chiter to bandaki vraiment na prince ya petit panier to ko tati awa na ebiti atoza côté nini ne bosi ko to va venir na ferme awa pour nos sala la découverte na biki silité ou sa première partie deuxième partie tokoya na encore la chaîne biso ya biso podcast chaîne des actions pour le soutien du peuple na betara c'était na chaîne biso tokena na orphelinat to sunga orphelin to pesara moi secret to pesara moi mungwa mwangu barande nzala opalinga contribuer sur bana bitika tala moi savoir poussière vraiment à contacter biso na numéro za na bande de cash wana vraiment nzambe akopambola bino. Merci pour la fidélité et confiance pour pesanga la Maradona d'Afrique aza toujours na milliers et ça la grâce na bino ba vové na nous partout dans le monde. Quand moi je remercie ma boss nanga ba soutenir biso vraiment mon boss Yannick Malunamba et boss Yannick et Ronnie Yannick King vraiment merci pour vos bossa la biso to zala na toujours na milliers ouais grâce na bino papa na la bino fort na biso ba boss ba vové na nyos boza partout dans le monde na boki mis en France na moni bongo Lisette Molasoko Shakira ma grande sœur chérie Lisette Molasoko moté ma gilo qui soka soda poto la biso ba mbote na Glo ya ngonda la fille en couleur. Et sans oublier ma famille Mialou, Keren Mialou, Nalman Tichi, Mialou à Paris, Sephora, ma petite sœur chérie, voilà, c'était notre cadet Andy Mialou. Tout ça là-bas. Tout partage l'émission, tout like, moi commentaire. Vraiment, il y a un monde au sein de toujours nabino. Si ma caméra zaibo na koko safu l'artiste vraiment il me dans une image et biseka to koti matiti banini mais ngana safu to okende kana cadence. La Maradona toujours na milieu nebi que na kuta nabino na bosati la joie Kembo. So na pesembo to aussi kilanga la joie Kembo massa ya chicha est surnom mais comme msuwana na ofali seront pena bien ma Mireille pe ba mbote belé maman moraza cool o pena sumi pe biso to ba vérité à Kimwenza. Donc son Nzambe a subi sauter son pas zongité to na bino à la prochaine émission. Bye. soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na